Yeyo, artiste, liste, moyeko, Limier Cambolo. Desejo a todos as calorosas boas-vindas. Mokolo malamo na biso banso. Lokola mo mesano na batali pe balanda reflexion po bosala ndenge to sala kaka. Pe to lobake to kokate bo bosana ke loko te to kokate. To kokate. Kotala eza komona ave. Koyebana eza synonyme ya koyeba ve. Kotuna eza bozoba ve. Moto atuna kende moto na maele. Tuna na biso ya semaine o epesama ki semaine passée. Tomoni ki bandeko nyonso ba répondre bisote. Peut-être ba mso wasana ba recherche nango, peut-être bazana no pena reddite. Alors, na kati ya semaine biso chaque samedi to pesaka mituna. Et l'obité ba mituna nyonso to pesa kiza biso. Yo pe na ndako ndeko nanga so sa pe na mutuna olinga kotuna ezala ya vie sociale ezala Bible tinde la biso to kotuna ngoto sangisa ba yidi biso ne pas to kokate. Merci. Motuna liboso o ya semaine o to bandi ya lobi. Ezali malamu ko etale to ko lakisa vie na yo na réseaux sociaux. Eza malamu to eza mabe. Avantage nango eza nini? Désavantage nango pe ezali nini ya kotale ya kolakisa vie na yo ndako no bana na yo mwasi no bomengo na nyonso tozo kotisa na kati ya vie ya réseaux sociaux. Eza bien to eza mabe. Wana eza motuna ya liboso. Ya mibale ezali oyo. Pour répéter deuxième motuna. Soki mobali ya bali mwasi waza na mwana to bana ya basi. Ke tango ya mwasane mwana ne sengili babala ye. Nani akokoma lettre ya libala ya mbongo libala. Ezali papa wa bokoli pe ya éduqué to ezali papa biologique na ye. Wana eza deuxième motuna. Troisième motuna ezali oyo. Pona nini na communauté na biso tokoma kaka ba retard pe to respecta bangonga te ya ba événement na biso. Mauvais aptitude wana ezwami wapi to ko respecter ba événement te lokola ata na ba église tozo mona pe ba pasteur pe na bandimi ba yaka kaka ba retard mais bazana l'air ba yokana pona ba bandaka kirti na bango. Ata pe na ba salon de coiffure ba tia ba l'air na bango na porte ya entrée na bango mais ba fongola kaka retard. Na ba boutique africaine les mêmes choses, na ba studio na biso ba rendez-vous les mêmes choses. Na ba fête kutu kolobate et loko nini etinda ya biso. Et loko nini pe na suka nango to ko pesa conseil pona to meka kolongola caractère wana. Ezaki ndoki, eza mvutema, to ezaka manque ya considération. Voilà. Wana eza mituna ya semaine oyo. Na pesi 3 mituna. Alors, tozo kene na publicité, na sima ya publicité, tokoya ko beta lisolo par rapport ya kilelo.